maloba na ebele. Bobo. Bukumeka nicho, ani la pala kanji. Yako Bonjour. Toto à moi réaction par rapport à Moula Ndeo Chobeta Butoza a venu Bongolo à Nakala Mokolo Bani par rapport à Moula Ndeo Beti. Bon et c'est boucha là-bas. Mondiso Kandé au Morozumona. Donc moindre moula maille qui déborde avec Marandé na avenue. Donc moi maille de la société pour prendre boucha. Donc là tout ça n'a pas ma casse. Ba parents au peu ba bazo surveiller bana des prêtres tela bana ndenge bazo ko matamata na été so ba oluka nini. Ba parents baza sévère te envers bana bango. To senga ba kunza so ba ko sunga biso. Ba évacuer ta biloko. Si beaucoup de Bougoundé, vous allez avoir beaucoup. Moi, je Bougoumé, ça y est, ça la constant par rapport à Moussalon. Moi, personnellement, particulièrement, non. Mais, Toyo Karaki, Baya, Batala, mais, Koya Kotala, ils appellent au sale, la terre au Lobana, au sale, ils ont des vidéos différentes. Vous en avez la poste, Baya Basal, mais Batala. Parce qu'après Mboula, on va discuter de beaucoup de moto, de voiture, na batamako, batamoulande. Ah ouais, juste tant que vous aussi la circulation ça va grave, passe, parce que mal est les moyens de la mais ndenge sélection moi tambo maman ndambo l'équipe toujours patiner là monsieur ce qu'on a bateau ba vivre à côté ba fanda à côté na Mboula bazara ndeni côté si somona nde ba vivre après Mboula. Ah ouais, souvent vraiment ceux qui maille débordé côté à na banda quoi. C'est difficile, mais bazo supporter quand maille côté à na banda. Expose comment là?
Ouais, et nga kombo eza Beta. Merci. Bonjour. Koto soma consent na yo par rapport ya ndenge mbula ochobeta bokoto bokifa ndenge ya pembula. Nasombula ebeta awa mai etonda ekota bandaka bato awa misifami tokotelelaka te. Siko lelo mbula nde ebeti ex badege esalami mpena koto entre ekauka na yolo. Deke esalemi kaka mai etonda ekota bandaka bato mosusu babimi te bazwi kaka kobima te. Siko liboso ya pont bato bavivaka ndeni kokatisa koleka moye bato bakatisa eza te bato mosusu balalaka na bapango ya bato mosusu moye ya kokota epa bango eza te apropo ya pont mai etondaka makasi awa likolo makasi. Bon eloko nini okosenga na leta par rapport nano ndenge ma ezotonda deuxièmement ndenge basalite etikali bana baosala eloko nini okosenga na leta. Tosenga na leta bongisa biso ka place oyo fo débouchement ya se ya pont oyo pont eza trop bouché na se il faut pas déboucher na se wana po eza pepele mai bandeka bien. Mais ex banda yo bandi kofanda esomoni ke bugumese oyo bakontinue ya leta baye basala ata constat impôt esalama moko ete asalema te jour moko. alors mpo na bana tomoni ke oza mpe omoni bana na baosala na kati ya kalamu baolokota biloko tanke yaya ou parent conseil nini okopesa baparent basilvera bana baza neti bacommerçant ndenge baza wana biloko wana bazoketekela bato ya wiski ya batangawisi na bato ya bakisi ya bokoko nde baketekela biloko wana eza neti bacommerçant bazosala marché na bango wana so opesi bango conseil bakosengo mbongo opesa bango mbongo po place wana bazosidebrie misala eza te basidebrie baza biloko wana baketekela bato ya tangawisi na bato ya bakisi ya bokoko ndenge baza wana. Parce que mwana mokie mpena na age nye wana kobanda commerce mwana mokie bongo baza bana me bakozala baparent baza moyen te misala eza te yo oyebi kaka ndenge kongo bato bavivre likolo oyo bato bavivre na mpasi bana bakozala lie te akomi osidebrie ndenge na kosidefendre mpona alia. bon tanke parent conseil nini okopesa na baparent batikaka bana topesa bango baconseil babota na réserve vers moko kongo eza na mpasi makasi po babota na réserve babota bana moko boye bakozwa bango en charge basilisa bango mposa na bango. mais ex kobota mpe yaka na réserve mpo moto aboti bota eza na réserve mpo moto akobota atali nanu quantité ya activité azosala okozozwa 50$ par mois mais ozobota bana 5 omoi ozosala eloko ya bien te. Ça dépend de la capacité de mon temps, il y a un peu de merci, tu as comment là? Comment on a un merci. People in the house.